Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, euro na Vincent Makeba. Abonnez-vous, suivez-moi sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV, c'est pas TV. Vous serez jamais déçus. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. Ciel ouvert TV. Et à la télé. Mbote balandi à Ciel ouvert TV. Les lots et les sous vraiment la pesi pas merci na banégocier surtout et ba faire Ciel ouvert TV. Na temps où nous surtout la période où toujours passer dans le monde entier ba peut-être Ciel ouvert TV chaîne na bango bazwaka ba makambo ba bien ba nzambe. Pour la merci parce que vous allez nous toujours à Zaïlo na bino. Merci la bande de surtout vraiment où le bas soutenir la PC TV là partout dans le monde entier la PC vraiment merci. Vous continuez toujours pour ça la quand il y a Ciel ouvert TV vous soutenir car ça va bien nzambe on a toujours le monde bino. Na bosse était la cima ya caméra les gens bien dans l'histoire bien dans ngai to biso bilini PC merci ingénieur Josué Liwanda Misapidor. Quand la image de Zaïm doit faire sa mission la PC merci. Ah, nous le barak quand vous allez simple présentateur na bino Cédric Makela petit frère Jésus-Christ. Bon na souka nza menere ba papa na ba le ba papa Vincent le ba les serveurs électroniques. Et on a za liboso na bino vraiment acheter ya non c'est vraiment na ko pesa bino ba édificatif makasi ma voix bien. Tant on a les lots tant on dit que le barak est là ka pambate tu là ka 5 el kamozali. Ndoko biso bibo 5 el kamozali. Leo na la carte ya église ya pasteur Vincent Makela. Là ça y va dans la carte na ye, nazo ko saluer un grand homme. Là na ngamoro te na la deux pasteurs. Mais la bandi bosso na liboko na ya gauche côté ya papa Vincent Makela na suite na PCS ça est so pas sur à saluer ba na nzambe. Shalom le révérend Makela. Ouais, bon, na pesi bando so moto sali nzamba ba bolayo. Ngana ngaba na révérend wana te. Na ngaba ko benga ngai pasteur Vincent Makela ou bien frère Vincent. Et ça là bien après c'est ba so beauté au besoin de le monde entier tout ça vraiment famille na pesi ba so beauté ba Charlotte ba na moni so nani banani ba Jean-Marie na moni pour tout ça na quatre église hein ba na quatre église mais tout ça les plateau ça les plateau moko na moni fi beaucoup na moni maman Élisée na moni moi na ngai Olga la belle Olga. Vraiment, tout ça, ma famille, ça va pas pour la banane sous, na moni wanzola pas là pour na service, ça va zanaye. Et puis na pas moli pena yona, ben parce qu'on a mis ça, ça me a pas pour la banane. Merci beaucoup papa Vincent Makela. Baroto linga ozala simple linga ko yomo linga ko meki ça fort parce que la ran nous a déjà révéré ta la nzambe mambose la rayo. Lelo to moni oza sous plateau mona mona na yo papa major. Na pesa ete mbote bana nzambe pe ba mona papa major mbote. Moté Nayo, mon salut Nanzambe, présentateur et émission. Papa Nabiso Cédric Makela, l'homme valable, petit frère Yanzambe. Moté Mingi. Yann n'a pas cerveau électronique. Cerveau électronique, oui. Petit frère Yesu. Cerveau électronique. Maintenant tu as. Dans ce pays Mingi aussi parce que dans un plateau, là, mon père spirituel, c'est une occasion, une opportunité. Ils ont vraiment riche pour Nangaï parce que ça paraît toujours difficile tant comme on a papa a pu accès dans le monde à partager plateau moko. Ils ont vraiment rare des cas tellement que bana to koma na makambo ebele bana to koma plus ba teti ba rebelle yango on mona ba papa ba koma na difficulté même à refoncer la biso ba porte. Mais ce que papa a fondé mon thème, andimi cause la plateau mon mwana. Donc c'est que quelque part relation travailler au beau fixe
et papa a confiance en moi. En tout cas, grand merci na baïban sur Bazolanda Biso, na moni famille Mobimba Toza Awa, ma bien-aimée Nzolantima, BBC, Zamba Pambola Bino Nyonso, Olga, Élisée, nazomona Maman Charlotte, namoni Mantimba, Papa Jado, Maman Rieto et toute la famille na bana nanga o na lingaka mingi. Merci beaucoup, apôtre major, à votre église, à Valais de Béret, comme à pasteur Vincent Makela, Méchac. Apôtre major, pour le cas où au lobby vous avez la tête, on dit que est-ce que papa Moli moi insistant, est-ce que ça sur votre voix? Mais papa Cédric Makela, est-ce que moto avec au botama kaka na yemoko na poisa? Non, c'est ça la réalité des choses. Hiérarchie normale on a établi ça dans la monde. Dans la seconde alliance, il y a Eden. Parce que première alliance, c'est ça lorsque nous avons la moto. Mais deuxième alliance, c'est ça moto. Il y a Nanzela, il y a moto. Et nous, il y a moi si peu mobile. C'est de là que moi, je peux constituer toute une famille. Et moi, dans mon côté, c'est ça la réalité même biblique. Et même spirituellement, c'est la même chose. Ce côté dans 1 Corinthiens chapitre 9, au moment lorsque Paul a défendre l'apostolat, Paul a dit alors, ceux qui parlent de Moussoussou, quand même, nous avons contesté, nous avons apôtre, mais néanmoins, pas Nabino, nous avons apôtre. Parce que Bino Nyon Soboza, il y a apostolat, il y a qui. Il y a qui pasteur nanga, il y a qui apôtre nanga, il y a qui évangéliste nanga, il y a qui docteur nanga. Donc on a les lemboana. Donc quelque part bako sayote papa Cédric Makela, moi na molimo azalaka, papa molimo azalaka. Moto abima dans les néants azate. Ya na moto azwayo, ayekolisho makambo na nzambe, abatiza yo, aforma yo, pour nazala lelo boye. Naza produit ya nini? Ya nzambe na nzela mon pasteur Vincent. Et bon, souvent, on a dit que papa m'a dit que c'est la raconte. Merci beaucoup, papa, apôtre. Comment expliquer bien, Nzambe, papa Mola, comment. Toujours côté à papa Makela, le patriarche, papa Makela. Donc, moi, on a oublié ça à Molimo. Et ça, le sujet, on a pu sauter, mais on l'équipe dans l'Anzela. Alors, pour les saillots, avec la fierté pour la tout le monde, papa Molimo. Peut-être même si papa Molimo, bien, on peut savoir, on a accepté, bon, on a aussi comme auto, et ça, la ronde est oyoka ndenge mwana na obimisi azo koloba mambo bien et ça la tout ezaka apôtre major te oyamba papa efoloko aza docteur oyamba pasteur Wangata c'est un ancien ozomona soko tuni azokumisanga te azobaka ba réalité parce que soko kumisanga Yesu mais azoloba oya zana nzela ya mutu c'est ça bato mingi eloko wana baza na yango te bato so aza bamercedes babima bango moko mpo baza komonisaki bazali faux mpo moto amibotaka te moto aza kowangana deja ke nga papa molimo azalaka te bande komona te bozolanda ngai boyebaki aza ja dans le faux aza faux parce que comment moto aki koexiste sans ke abima na nzela moko boye ozomona ke baza barebele baza bato baza basali ya nzambe te baza bainfiltré et puis bazokomisa bato mosusu barebele eza te kazokomisa papa na ye azokumisanga parce que akumisaka Yesu. Donc azalaka reconnaissant que nanzela mutu songolo ngana koma mutu songolo. Yonga na bakangana ninga tu côté asumaka ma Bible mingi te na plateau na tikela bana na ngai. Soko ningo sala guerre ba verset biblique. Okosala mona ba apôtre major, okosala mona ba docteur Foloko, okosala mona ba na ba Wangata. Baza belé, okana tanga baza muke, na ba mamester. Mais comment mais c'est le ventre terrible. Baza bana na ngai oyo ngana tei na kata bunzabe. Ozomona biso to koma jaba mikolo yo mona ka ba guerre sur la télévision, so ko tuna ngai pasteur Michel ko na bia Cédric makamanga na ko ta voter. Oh baza bana, ce sont des enfants. So ba bato ko répondre moi za ba apôtre major les angaïtés. Parce que quand on a beaucoup de motema pour votre information papa Cédric, d'abord le motema na ba 80 quelques wana, même à 5 pasteurs ba jeunes bazalaki. À 5, oui. On entend la ville qui te sont le bateau Congo mobile on vérifie ba jeune pasteur. Non mais ne pas madame Tomiebi, Toyebi. Sur le tour de 82, 83, 84, à 5 pasteurs ba jeunes.
bazala quitté alors tant comme on a 85 6 de groupe il y a groupe de réveil de groupe de prière de bandits bazaka ba berger mais il y avait pas de pasteur aux hommes donc bamakapsuma les kakana na ba réseaux sociaux la mona ngeza ba bassesse eza ba niveau na kate ko za makamya soni voilà bref bref on a dit qu'on obéit encore merci beaucoup papa Vincent vraiment za patriarche pour le rappeler bien bana nzambe mingi tout le monde a un message tout le monde a ba commentaire ne ba commentaire papa Vincent dans l'art de parler pour na convaincre mutu na bo solo na nzela nzambe merci papa tout le monde awa vis-à-vis de l'église mais tout le monde est toujours en train de confirmer batuni bavai na bandako selon monde entier ba président de la République du monde entier tout il s'agit à dire que vous bavai ba connaître non tout va na bandako confinement jusqu'à nouvel autre mais tout le monde est en église tout le monde awa comment vous passez confinement on passe en église ou bien là toujours passer ba maman confinement na biso malamu nzambe oyo azo pourvoir na biso na ba maman oyebi Paul lobi nzambe aza mettre à temps et à circonstance vous comprendre nayebi kobika na tango ya nzala nayebi kobika na tango ya bisengo nayebi kobika na tango ya maladi nayebi kobika na tango ya souffrance nayebi kobika na tango ya soki ya mipepe donc ezoleka malamu je suis très bien malgré tout tolinganaki mwa moke moi oyebi ke nazalaki un peu souffrant mais quand même nzambe na nzela na ye naza ko se rétablir petit à petit tika nkolo azwa lokume tozolekisa ngo malamu bapate oyo nzambe atia na disposition na biso ata moko moko bazokuta na biso tozosolola tozotia bomo moke loboko obondeli mpo pamboli ye parce que moni kaka berger moto abatelaka bapate yesu alobaki baoyanga bakobungaka te bakolandaka voir bapaya te bakolandaka toujours voir ya berger na bango alors bana na biso ya solo bazwanda jamais voir bapaya parce que makambo ezoleka na mokili oyo baconfinement oyo tout ça banini eza baplan moko diabolique c'est satanique eza voir mopaya mais oyo ya biso bana nzambe apesa biso bango baza bacitoyen ya lola bakozala enlevé na premier son ya trompette baza toujours présente baza kokuta na bakambi na bango totambola ndenge nini tosala nini tobondela ndenge nini vraiment ezali yango wana donc topasi yango na yesu masiya na kimia nyonso papa Cédric Makela l'homme valable. Merci beaucoup les révérends pasteur Vincent Makela toza toujours na yo toza kara na yo papa Vincent ndenge selon ba dire ya président de la République ya lobi ke tozala te toya te tosangana te mais tout le monde écrit bana nzambe tout le monde na ki mana caméra nazoki bana nzambe na mona comment ozo prier pour na bana nzambe comment bana nzambe bazoya baza ko se comporter même oya na église so tout le monde on voit dans un normal boya réalité bo aussi maloba chef de l'état te ou bien aussi non ba pekisi ko sangana bapekisi kosangana mais mwana nzambe kokuta na berger na ye eza mabete biso tout ça plus que ba docteur et puis maloba olobi ke président mutalobi olobi nzambe te bon dirige biso na mboka na Congo tala omoni na loba tiongo la fois passer bato bandaki biso satana sangana ka mingi na bakonza mboka satana etizaka mingi bakonza mboka plus que ba desomi bakonza mboka bazwaka même l'époque à Jésus Christ ezakaka contre la volonté de Dieu. Ozomona tango yo kanisi papa Tshisekedi alobi c'est notre président alobi que l'église sanganaka te yo kasi yesu abetele ke maboko yesu abetele maboko te baje abetele maboko te mutabetele maboko c'est pas Satan parce que si on doit sambela te Satan a la possibilité ya ko tsala ba pratique na ye si on doit sambela Satan a la possibilité wana te donc mutu oya sepeli na ye na ba deso bazua na nzambe te eza Satan na so ba ko na clair eza nzambe te mais biso nzambe za ko ne conception ke boko na pona bana na ngai boko ne ko guider bango boko ne ko orienter bango donc na ko bono smasiya to za ko orienter bango zete to soki ba ye to sangani to prier non soki mutu moko tapso aye ngana zawa na bureau na kiko yamba ye na tuni ye problème za nini o nga problème za boza na prier ko na orienter ye azoki na ye ko bande ko bala na daba image ba mona déjà azoki na yenda ko to ko sangana te ke to sala culte non mais to ko tika jamais ba na nzambe batambola na confusion ba ça n'importe quoi non. Merci beaucoup. Toujours dans l'émission de Mozindo, où tu as la profondeur de ma composition de monde entier vis-à-vis de l'église et la famille. Merci beaucoup, Papa Vincent.
baboyeleka na mokilo naponde na kabo na peli boye nanga moko naya olemba makasi lisu bana nzambe na monde entier baki ya kobanga makasi avec molili ekota na mokili eza fin du monde les 8 mai oyo mais tobangana yanga mpe nabangaki po monde entier bazoningani babike mokili ekoma molili yesu azozonga naoka kobanga jour wana le 7 wana po tokoma lekutana na no prier bazali nzambe akutanga ya 0 heure wana na prière mais grande surprise tomoni yango esalami te ça dit à quoi papa Vincent et sur la saga que Yesu akosaka te na bete likolo maboko parce que c'est lui le grand prophète, c'est lui le grand prophète Jésus. Akosaka te. Tout d'abord na répondre bino na batuelo oboyi. Yesu alobaki boyi papa, c'est dit makela. Koya na ye, vraiment na ye, mutu yebi ni l'heure, ni temps, ni jour. Ozomona. Moto moko aloba vérité lokola Jésus-Christ na mokili azate. Tout ce que Jésus a dit, yango tomonaka ekokisamaka. Alors bato bazwaki révélation wana mokile koyinda les 8 molile kokota ngana zoto même na parler na tindaki ngangu. C'est diabolique parce que ça que ba prophète mingo balekaka na ba YouTube na ba nini, ce sont des faux prophètes. Ngana baki makambo ekosala maté parce que ndaki souffrant. Donc ça le soir ne pas les cas. Ok, na pesi c'est Brunel mbote minga soutenir makasi c'est Rigette banangai papa Edi na mosi na ye mama Nancy nzambe apambola bango minga bakisa bango ebele sans oublier sœur Mathieu et puis na mbana yes papa Anissé na mwana biso Eliana nzambe apambola bango la bosanité tendresse sunda nzambe azane boso anemingi bozoto banemingi nzambe apambola ye Balbine mondele ya Balbine mwasi ya pembe nzambe azana ye kola apambola ye donc ozomona ke na bosele mwana nga moko Antoine Diambonda engambe mobali nzambe azana ye na mwana nga Servero na Allemagne nzambe azana bango na bosete papa Siskale motema ya Ferdinand Makela koko na yuti ya zambo na France na mosne mama Biita nzambe azana bango nzambe apambola bango donc ils sont tant ça que bato ba faux prophètes ce sont des faux prophètes parce que au bon balobaka et ça la makate et comme ça makate bato bazaki troublé bazaba na nzambe ya faux ce qui est posé troublé de uzamo na nzambe ya faux papa mukili yango obouger makasi mais obi be mukili que dit la parole yesu abi que soki mukili ndingani bino boningana te botika na Jérusalem ça veut dire que botika na foi na bino botosa makamunga de seki bino so do som tazo ningana do ngo bakaye nzambe te parce que je te dis que yesu passé à koya mokolo yebanité ni l'heure ni jour ni même seconde yebanité yo make mukile koyinda boina vraiment ngana zo ndima makambo wana ti papa Vincent merci koyoka yo na bien obanga raté ba biloko lo ba vis-à-vis na TV oza CMVR TV monde ati balandaka ngo ozo ba prophète wana na baninga na yo basala nzambe baza baninga na ngate longo baninga na ngai bon baza basali ya nzambe OK basala nzambe wana mais yo ozo bimisa ko baza ba faux so obanga raté baro ba lusa minduki avec yo obanga lo wana ngana banga raté soko take ngana ko répondre yo te na mikolo soko take ngai wanzola awa bozongisa soko take ngai na tinde folo soko oyiba verset ebele oleka ngai po biso to magloire to biso ba verset te so moni ko oyiba verset tala wana na pisom tala wana bandeke po bandeke apôtre major te baza ba spécial aza apôtre docteur fréquentaire docteur bango ba mela bible soki na moni ke oyiba verset bible ko oleka ngai apôtre major yo bosi la na ye asi sango ils ont un problème te yo somoni papa botibana e bongo bitumbe e na famille papa zobunda bana ka bato babundaka te ntango tokome ntango biso ba Vincent oyo to se reposer ba ife foloko ba porte major ba wangata ba mama nani ba attaquer c'est ça le problème ozomona donc naki ko banga te ngana na respectaka bato mais na banga kaka Yesu papa lo voilà ce qui te lobité ezape mabe ce qui te lobby eza mabe tika to lo bakaka pona nkola sur le coup voilà la réponse de Dieu. Merci beaucoup papa Vincent tika mo bakaka kola za toujours le coup la moi na mbandi na tozana na mona ya papa Vincent Makela porte major
Papa Major, il y a le Ghana et Tony, peut-être au sol, et comme il y a un événement, tout le monde a tiré et comme il y a un au centre qui est un temps de côté un jour, merci na motuna na yo papa Cédric Makela l'homme valable. Bon, nga penza de nature nzambe nda sela nga na zakano na makolo bangisa ngate. Pourquoi? Banda na yeba nzambe. Banda papa nanga ya molimo alakisa ngai makambo na nzambe. Banda ateyanga secret ya kokola na makambo na nzambe za méditation, il y a parole de Dieu, na vie de prière. C'est fini. Et depuis, tout y a secret, il y a méditation, il y a parole de Dieu, na vie de prière, il y a un peu de sakamondimi. Na vanda na kati ya makambo na nzambe, na vanda na kati ya Bible. Donc, côté Bible, vraiment, nzamba salanga grâce wana, en sorte que Bible pena na mela yango na vandisa yango. Et comme conséquence de telles choses, et au contraire, des fois, et puis ça comme moi kanda. Moi kanda pourquoi? Comment on a comment batu bazo badine na makambu na nzambe. Surtout quand on a des scientifiques, plus na takaka, ba européens, ba américains, batu bazu grâce à ça ba beti de belé belé ba astronomie, il y a ba astrologie, il y a ba astronautique, batu bazu ba makokia pour ça ba science belé belé. Bango batu baza sur base ya ba information nyonso oyoyo ezozanga mutuna makolo sans que va consulter la vraie information oyo eza eko ya ciel oyo nzamba tia na mokili c'est la Bible. Alléluia. Sans que va consulter Bible parce que makambo nyonso balobaka bata paragara à côté on les va comprendre peu mais bazo comprendre kakate. C'est ce qui fait des fois et ça la biso passi tant musuto silikaka. Au monde a pas dans nzambe ba commis troublé tergiversé pourquoi parce que na pas dans nzambe ngo bazana kati ya maloba na nzambe te mon frère faut tout ça la effort comme ba bibliste mais la Bible tanga Bible il y a des loko moko te zo salama oyo ko kabusa bato Matthieu 24 papa na ngauté ko bango awawa Matthieu 24 Christ aloba ki nyonso mais tous au cas monde bato zo la paniquer pendant que Jésus sa loba ya ngoli kamwa sikezate. Il y aura des faux messies, il y aura des gens qui vont se dire, moi, il y aura ceci, ma faux prophète et tout ça. Oh, tout le monde est un faux prophète. Est-ce que ça dit que mon papa vient ça? Non. Bah, moi, je suis message scientifique, bah, pessi. Bah, je suis en gros, ça, on a prophétie. Na bango na scientifique, bah, quel est mon corps? Puis, le jour, bah, un bon prophète, quand? Lorsqu'ils ont prophétisé, bah, ils ont dit ça. Mais tant que bah, pessi, bah, prophétie, qui ça, mais c'est quoi? Tout bien, bah, vrai prophète, tout bien, bah, faux. Bango, bah, misali, bah, faux. C'est normal. Pour papa Nangalo Bageno, ce sont des faux prophètes. C'est normal. Donc, les informations, au contraire, nous avons comment Mokili, nous avons maîtrisé comme Makambounanzambe. Et bien, les métiers, fin du monde, les dans Matthieu 24, lorsque Christ Azoloba, lorsque Makambo et Kokoma est posé la début à commencement. Début à commencement. Oui, tout ça on a début à commencement. Mais ce qui est à notifier, c'est seulement que tous les signes ont prédit avant l'enlèvement, il y a un monde de s'accomplir. De toute façon, c'est l'enlèvement, c'est la fin du monde. Dans la première moitié, l'enlèvement est salamité. Deuxième moitié, non, est salamité. Basi, Makamusu, Apocalypse, le prophétisé dans la salamité. Baguerre, Bagog, Magog, Baguerre, rebelle, dans la salamité. C'est comment la fin du monde de Boya. Tout ça, nous aussi, la fin du monde, mon frère. Mais l'enlèvement, tout ça, péné. Merci beaucoup, apôtre major. Solo, Nazolanda, bien. Mais dire non, c'est pas pour le bar toujours car au Takara, européen, au Takara recherche, ça la batana mini au Takara ça la jalousie pour batana mini pour tous les Arabes. Papa Cédric, ça la jalousie. Si le monde entier est comme pollué, les espaces célestes, même terrestres comme pollués, c'est par ces scientifiques-là. Baby si les colons tiennent n'importe quoi dans les colons satellites de gauche à droite, à tel point qu'ils polluent leurs espaces célestes. Et ma belle n'en parlons plus. L'Europe au colon a tout se passe chimiquement. Pour ce qu'on a produit le robot naturellement, pourquoi? Parce que tout est pollué. Et maintenant ma belle et ça sur la naturalité dans notre nzamba qu'elle est là. Et va perdre authenticité.
Et maintenant, on a même la cause où jalouser l'Afrique. Parce que nous, l'Afrique, nous avons détenu jusque-là l'authenticité des choses. Donc, pour nous, les colons, on a besoin de m'appeler dans la mais l'Afrique, il y a un chimanda pour se voir qui nous de Kobota. Vous comprenez? Parce que ma belle n'a pas dit que la bombe, les colons, ils sont libres. Ils ont dit non, on va premier réchauffement climatique de gauche à droite, rien. C'est ça, ce qui fait que les scientifiques n'ont pas bangoté. Parce que les gens ont pas moukili. Et les gens ont un système, ils ont un nouvel ordre mondial, tout ça. C'est nous. Parce que nous, on a biso. Mais nous sommes tous vivre. Parce que nous avons un nouvel ordre mondial. Nous avons ces années. Ordre Zobima, lobby boye, tout ça. C'est ça un nouvel ordre mondial. Ce sont des scientifiques. On sait pas là dans le monde. Non, c'est pas là dans le monde. Pour moi, on détruire mon kili. Merci beaucoup, apôtre major. Mais bazola nayo. Un jour, on t'a dit que maintenant, on lingara bangote, la scientifique voilà, balandara yo, bamuso yo, mais dans un jour peut-être ça changer nayo. Merci beaucoup, papa. Vincent Makela, tu songes pas nayo. Comment yo le barama, on le bara bien. Mais barama, ils ont des cas toujours pour la vidéo papa basali nzambe. Et les qui la biso. Tu songes muda tout le muté pour qu'on besoin des cas de l'eau. Nous avons un pasteur et des qui on est vis-à-vis des réseaux sociaux, on va voir si les autres cas à propos de Makamunaye, Sony pour la TV, on a image tout le monde. Mais Sony pour la TV, on a tout mis la parabole parce que pour la respect de la Marcas. Pour la propos de l'image avec la TV, les Kamunini, la vidéo qui ya makambo bamonaki vraiment était que musala nzambe pour la liga liboso to mona basala nzambe musu ba mozi mbiye na ba ministère chrétien to monika système ya bolumbu na TV parce que ils ont continué à prendre des basala nzambe jamais to ko bata mukili kaka bide basala nzambe so boye basala biso nini elo ni basala pour la biso biso to mosala nini parce que bon la fait soka ba image ka mabe to mona ka bino ka bosala wa mabe na TV ba image ya mabe o pasteur boy ni na TV pasteur boy ni ba image on ça ba action mabe na TV et comme le va film mais mo ba te ka ba so te ke bino basala za melo kane ozo ko ni ti yo ko venir ni lelo ni comme là yo o sentir ni pour la mambo ngelo ko comme la ngaite parce que namona jamais image à Jésus ni namona jamais image à Pierre ni na internet namona jamais image à Jean-Baptiste ni na internet mais nazomona kaka ya batu nazomona ya batu makambo ya bato bala basala nzambe bon na éviter nga naza juge président pour na juge so baza basali nzambe to baza basali nzambe oui naza juge président nga naza kaka un simple serviteur makamba biso baza ba église minene baza ba pasteur mo renommé na mokili pasteur munene azalaka te frère Cédric otiko le wana ba pasteur ya komene zo ko mabatu amen na mokili oyo même atanga inde na plateau moko na apôtre major naza munene plus que yete azwi kaka grâce ya kobotama spirituellement na nzela na ngai mais tant so nzambe akoti akopesa bacapacité koleka mpe ngai yo nongo teke tata aza sentinelle makoti mwana akomi PDG papa ya Maréchal Mobutu azalaki na kaka cuisinier maboti mwana akomi président Tshisekedi bunda onga na bengaka ye B50 vie Tomalanda mukongo wa ndoko vie télécommande soka bakombo wana nga na bengaka bakombo wana ozo comprendre bunda tikala kokoma ata chef ya balabala te mais moi na ya comme président mais azala premier ministre de l'époque bon premier ministre avec président premier ministre ça c'est le gars de deuxième balongoli hein atiki ko ça même bataille semaine balongoli mais le lot ko so le qui pato na kaka fatigue béton ata ko ngana zo sempre na combat béton wana ti na so balongola kombo wana vous allez compliquer passer mais béton ceux qui mutakufu bataki le ngoli likolo na ça c'est que le lo so mukile linga batalinga yo linga ora eh ben po bibelo bina ngabongo bolinga mokili te na biloko nazala kata mokili nga naza un chrétien pratiquant nalinga beton te mpo na nini parce que beton soki motu akufi bakundi ye eloko asuki opele kocloue ye mpo mpona pelaka ke libela eza beton kasi beton yango etongaka bandako avant bamatisa immeuble fo otia beton na se nana biso ndenge wana c'est ça
Même place que vendre avant de tomber, béton. Mais depuis bazo comme ça fatigue béton. Est-ce que comment tongan rien? Tout ta personnalité. Il y a un peu ça Congo. On a Congo, on a grand prêtre. Mon surtout azali danser. Mon surtout azali star. Na mona kinda ko mokuta yeba na noté. Aza abeta misika mukili. Ga on a yebi ko to pe fona mona télévision. Aleki ba mona be mission dimanche boye. Ngai mo commentaire nyoso. Ngai mo ko za ba animateur. Aleki na ba Bill Clinton, aleki na ba Selo, aleki na ba Tutu Kalu. O ke ndeko ko ta ata na ko ya ba yebi yeke. Osomona. O ya ko ba boye ngana za grand pasteur. Ngana za la connaissance. On est spécialité à congolais. Or le Bible dit que mon toit comme un grand as serviteur. Avec qui ça? Monsieur tu as un exemple à Jésus-Christ. Grand pasteur à Zanakate. Nous sommes que des serviteurs. Oh le temps monsieur charge au Kamabad. Parce que grand on a un mot quoi ça dit sur comme le là qu'on tourne ba film pornographique na kati ya badino Nicolas qui grand. Pas bien ça. Bon, peuple de Dieu c'est quoi bazola nayo. Pour esungi bana nzambe te ba image o ezosunga peut-être lelo bana nzambe mingi sur babe batinda soumet ba message que non quoi ce truc esunga biso te ba image ba vidéo vraiment tout le monde te ba ça nzambe mamni ba ça la biso boye ezosunga te et que yo patriarche frère Vincent na sepeli mi et yo frère Vincent o rolo banini po okitsa bana nzambe motema parce que ala muninga na bino musala nzambe batube ate ya kapasa na église amene baza basala nze baza belé bazo sala maman soza mikoza na rage za ya muku. Merci papa Cédric. Tika na bengi na kombo na ye évêque Pascal Mukuna. Avec ko sala nzambe de l'autre. Ça fait longtemps. Na ba makambo na nzana commentaire ko sala ti. Pour na juste présidenté ya ko sala ba commentaire pour ba makambo ba. Ayebi eloko ya sali. Pa yebi makambo ya sala. Sur le masalaki yango. Yemo kwa za mayela za mature. Abi pourquoi salaki yango? So que salaki yango te. Nzambe mo ka yebi eska vérité ezali. Esika ya mensonge ezali. Ngai tanke mosali ya nzambe. Po biloko les ko édifier te. Ezo pesa nzambe le kumu te. Trop papa Cédric, faut nous comprendre yo. Tikana lo ko pole foyo so banga. Comment na mutakala ya mutu. Oyo bozana na intimité te. Bozana na relation te ya kimo c'était mobali. Et ça malédiction. C'est un péché, c'est une malédiction. C'est une malédiction pardon. Ozomona Congo zo bomate pona nini? Ba Congolais ba comme spécialiste na mona ki mutakala mutu songolo. Na mona ki mutakala mutu songolo. Ba mona ka teke mbogo etongami. Ba mona ka teke mbogo ekititalo. Ba mona ka teke malade ele biso oyo coronavirus atako na tomoni yango boyote na misu. Koyoka, so ça serait tout le kuta. Mais bakufa. Yo depuis qu'on a vu ça, on a fini. Bon, tout le monde a la TV parce que 20 personnes. Ça doit ça m'a comme suko, bola na na makala. Bah ouais, mais c'est on a bola na na makala pas. On a compliqué makasi. Et ça compliqué. Ngana za kaloko la maya pembe, eloko pembe na kata maya pembe. Yo depuis yo bandi, baba les choses comme l'exception ça na ba coronavirus. Parmi baza maladie délai. Bon, quand on est ça te pone ba kekago. Baba ina na kombo. Tika mwana tala makamba ko bata mezana biloko wana. Yana dike bola na makala pa. Loko bozana posa na ngai, tika na fana na ngai ko tumula ngati. Pona obimisa blo mususu awa ba to comprendre te. Ngaza ka memo sali nzambe. Ngaza kana mwa ba réserve ba makamususu. Bakanga ki gombe na makamususu. Et c'est pour la coronavirus te. C'est là, pas désinfecté. La vérité. Il y a des choses cachées au Basalikuna et Salamikuna. Comment après l'information, tout ça, Saint-Esprit. Saint-Esprit, qui même top Congo, n'a pas informé. Oui. Saint-Esprit qui top Congo et qui RFI. On a pas cette information. Même à toi, ma coronavirus, et ça va monter à ma coronavirus. Depuis que le coronavirus est sali. Mais sali, c'est des bassons de mélange. Il y a des cas na vanda na ngai na nous pena se rétablir penate na okele makala papa na zo banga ngote parce que ngasala kota makala na lia vungule na ba nzembo mama kuna donc ngana za moto yo nza basala complet bisika no sura sina leka
namona gravité na yango te mais tika soki na makambo neno ya papa yango wana nga nakoloba kaka boye bana nzambe omoni makambo ya bamuku na wana ya beveke eza distraction oyo satana azosala mpona kopiége bino mpona kokanga bino ozomona osomonika makambo tokosambela susu te tokosuka église te bapaster baza bato mabe mingi tozokola matoi même bana ya nzambe toyebi basambelaka mais papa sedinga alembi paster monene boye aosala biloko boye tala kuti boye ngai nameki komeka kose défendre moki na défendre ye mais nazwimisa pi boye na bangi c'est le saint esprit te défendaka ba soki réellement muku nasalaki yango vérité koyebana soki basalaki yango te vérité koyebana ngai naza homme de dieu topesa temps na temps mais ngai nazosepela te parce que omoni biloko ndenge wana ememaka malédiction na mboka mpe ememaka malédiction epa ya bato ozomona alors biloko bongo esenge bato basinteresse na yango te ngai nakosepela kutu boye bato babondela siko eza vérité likambo te nzambe ye nde moto asambisaka basali na ye soki eza vérité te nzambe ye nde motu akufaka basali na ye mais bato bakomante nango mingimingi te po toyebi na moko bamontage mpe ezali bamontage mpe ezali ozomona bakobambela eloko moko boye omona belaka eza cédric mais eza yo te yo na bike totika temps na temps nasamba na commentaire mingi ya kose distraire na makambo ya veki moko na te papa Vincent mekoleleki oyo tolekaleka na ndombo mono suiva bozala kokangama tro na eveki mokuna mais aza mpe priorité non bozalaka ndenge mo bobenganaka obenga ye te bokutana nde osola na ya kokokamba yango te tozokangama na ye te cédric tozokangama na ye te omona baimage anga na ye ntango alingaki asala renaissance ntango nangi osala renaissance nazali moko ya parmi ya moko ya bato oyo nazalaki contacté nakanisi nani frère fils aza wana aki kotémoigner même mon épouse mama soki otuni yaki kocontacte ere wana mpe évêque moko azalaki na guerre na bato te bato ya église moko songolo guerre pene ezalaki alors aye kobenga ngai po azobenga ngai ataka de pointe aye kobenga ngai ataka de pointe po ayebi kenga lobaka vérité ere wana nazoza kosala bémission oyebi kenga azalaka même journaliste mo monene na mboka na biso nasala bémission ebele na mboka oyo nasala mpe na bachaîne mwa mingi alors alingaki tosala bémission epuis tosalaki bémission epuis esili na yango alors mpona makambo ya renaissance noko balikambo ya solo nga mpena nasinteresaki na yango te nasinteresaka na yango te epuis natiaki mutu na kati ya makambo wana te voilà ezalaki ndenge wana mais soki ke tokangamaka na ye te tokangamaka na ye. Merci beaucoup Papa Vincent, toujours bientôt comme à la Soka. Nous appelons à Papa Apôtre Major, Papa Major, peut-être qu'ils ont ça dans Zambé. Et le roi est pas un collègue n'a bino, alors peut-être que Papa n'a pas Papa Raga, on va mettre les bosses dans bino. Et ça, il y a une peu comme on a image à la Zambé, toujours pour la Bassa en Zambé. Comment va ça en Zambé, comment et qui s'appelle Valérie la bino, va ça en Zambé. Écoutez, non, bien comment. Merci, Papa Cédric. Je crois qu'avec beaucoup de respect, nous avons un rectificatif na question quand nous avons posé, bon, nous avons un peu d'erreur d'après nous avons sur d'après les erreurs. Avec nous, nous avons un collègue dans la tête. Pasteur Vincent, sa collègue Nangate, ce sont mes papas. Ndenge Pasteur Vincent, sa papa Nanga, ndenge avec Mokuna, sa papa. Tango bango ba bongwani babandi makambu na Nzambe, biso tozana na mokili bana mikie. Ce sont des prédicateurs ya leloté. Ne croyez plus que pour n'atteindre mon sous ba image zo tambola o eleki. Ndenga na koyi kolongola avec mokunda na considération de la papa te on est na pouvoir na ngati on est ça pouvoir ya Nzambe moto asala ka don na batu o a établi sa kabatu pe oyo Bible zoloba il ne se répand pas de son don ni de son appel et Nzambe
oyo etikali eza affaire ya nzambe vis-à-vis na serviteur na ye. Alors na respect de na uti koyebisa yo avec mokuna n'est pas mon collègue, c'est un papa pour moi. C'est ça. Mais eloko oyo tant mosusu ezosala pasi eza plus nga natalaka mingi te milinga mais natalaka moto oyo ezosalaka milinga ebima eza fait oyo on dirait comme fréquent na mboka na biso pour que mutu oyo tant mosusu en quelque sorte aza un peu na gloire ou élevé na succès pour que azala marginalisé, minimisé, comme si il faut qu'il na ba spectacle ou na ba image moko boye ya ba erreur dans mosusu ya ba pratique oyo ezoleka na ba image bozomona. Oui, ce qui est vrai nde papa uti koloba cela peut être vrai tout comme c'est quoi cause la faux est-ce la même ba oyo leka liboso na ba nyonso oyo yebi ona kotanga ba kombo. Et quand il a un peu cause la vraie, tout comme peu faux, moi je ne sais pas, parce que dans un zambé, mais néanmoins, pas ces années. Pourquoi il faut seulement pour que vous quittez ça monde, pour que tant mon sous pour la qui ça m'a bien monde, faut choisir quelques voix, il y a des éléments où ils vont présenter Bichot dans ma vidéo. Papa Cédric Makela, mon place pasteur Nanga Azolo Bakia. Ça, ce sont des malédictions au bazar pour infliger par une balle. Si ce n'est pas bien, si vous avez des comptes à rendre entre vous, pendant que vous avez un macambouango, c'est pour mon église qui m'a l'âme, il faut que vous ayez un balabala. Pourquoi vous avez en cachette? Ce temps où vous bardez entre bino, en quoi servira bon faut vous mettre la biche en haut, na public bon dans la biche pour tout bénéficier na nini? Peut-être ça n'a pas ni. Tout ça n'a pas ni. Et na ba to ba vanda ka penzo vanda sur makanisi ozo kaka mo ba image moko ya mabe ya pasteur ya apôtre major ya pasteur Vincent to ya l'homme valable Cédric Makela o exposé yango po osala nango nini. Mais quelque part mituna mutuna est-ce que makambo yo zo exposé wana bana na yo moko ba kotala yango te bande kono ba kotala yango te ozo communiquer éducation ni na mœurs. C'est ça le mal. Oui, je sais que ma image déjà à ne pas commenter parce que c'est bizarre. Donc on s'appelle nangote, oui. Mais néanmoins, pourquoi faut qu'on vote ma image wana? Bon, qui qu'on règle la compte de ma souci. Pourquoi on maudire Batou indirectement? On a papa Cédric. Donc c'est là où je suis. En fait, naza simate à Koloba, les Kambouango, est ça vrai, tu es faux? Non, parce que na yebite nzambe mutayebi. Mais néanmoins, na kosepe la kate peut-être na mona bolumbu ya papa nanga Vincent ndenga vandi batali salangango na vidéo parce que papa Vincent ce qui ba problème nini na mutu XY non ce qui fait nga na zoloba tant bozo sala ka kindumba na bino tant bozo sala kango à titre d'exemple tant bozo sala kango na loba bien tant bozo sala kango est-ce que na moment wana pour na ni to ko benga ba tuté ba filmer biso kaka soki peut vous faire communiquer. Parce que tous aboyés, tous aboyés, tous okende. Pour la minute. Tant que vous communiquer. Papa Cédric, tant que vous parlez entre vous, donc là aussi ma campagne qui va intérêt au yoga na quitter, allez au publier. Non. Peuple de Dieu n'a jamais biso. Faites-vous attention. Toutes ces choses de papa Nangauti Koloba, c'est le diable qui est derrière ça. Il est en train de vous décourager. Parce que ceux qui sont perdre confiance dans Bassali Nanzambe, ils n'ont pas assez pour vivre, ils n'ont pas assez pour bika. Écoutez ce qui est écrit dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Israël, croyez en Dieu, vous serez affermis. Mais confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez. Monsieur Balongo a déjà confiance par Bassali Nanzambe. Au côté de Wapi. Parce que la voie par laquelle on Nzambe a tiré pour Nabatou, ba vivre excellence, babonga. Et ça, basali na Nzambe, maboko onde muteko komisa bino batu. C'est ça. Bon, côté ma distraction, c'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa Cédric, vous pouvez faire 1 minute. Oui, papa, Vincent. Là, compléter mon capote. Pas de problème. Ngai na kopesa kaka ndeko na ngai avec Mukuna. Azape kulutu na H.
ya musika kutupe nakopesa kaka mwa toli moko omoni évêque tanga azalaki atikalaki na babenge préfet de discipline azalaki moto ala retour à la parole biloko ezalaka te mosusu mpe eza mpe faute na ye moko naso okomona directement alanda ngai soki otalaka otali première émission ya ciel ouvert tv nalobelaka bamakambo oyo taka bandi makambo ya renaissance nana telemelaka ye naboyaka yango na motema moko na bisase pas dieu ekopakolo buzoba parce que moni to bokokamba bekipe wana yokotaka stade okomona moto azofinga nzoto ya mama na yo aza meme na niveau no te oyebi jacques bamoya otu kokufa ntango alingo koma président vita mwasi ne ayaki na babengango nini ensemble aya asimba nde boye na loboko abi olingi bafinga bolungu na ngalobi bato bazobetolo maboko lelo jacques bamoye lo bakofinga mutakala mama na yo bafinga mutakala ya mwasi na yo keba eza tele moko glissa nayebisaki yango mpe na telemelaki yango nabaki meme na kati église na yo eza na basupporter ya imana eza na basupporter ya vita eza na basupporter soki asanga balende estce yo sikoyo bana kogere bango ndenge okolokola bango natelemaki to omoni biloko oyo nyonso oyo ekomeli kulutu na ngai avec mokuna à partir déjà ya makambo ya barenaissance oyo amikotiaki na buzoba ake kosala acréer équipe azwi ati motu moko azala dirigeant il y a comme le donateur to conseiller alors que ça ne bango saliri été et puis le koyer sous makasi tango nini tango kotima ka ya veille patriotique on est là le bakoto osomona bakome koluka na babetif sikoyo akomi surveiller ata nyati mokila mboa ekobarde donc atikala na ligne ya qui préfet de discipline ngale ba nayebi mukuna lelo te nayebi mukuna bato mosuku bakomi kobanga kosala bamabe na epoke wana mpo soki nasali boye mukuna akwana shikote mais ye moko amipakoli buzoba ye moko tie komantie na badivor mais na age oyo ya ye epuis l'expérience ase na bunzambe eza mpasi mingi mpona koyoka na dimension ya moto lokola ye na bamakambo oyo ezosunga te eza dignité yo naza meme na nkela koya kosola makambo yango c'est pas bien. Merci beaucoup papa Vincent nous avons vraiment télé information on a essayé que émission est soumise à l'ensemble au bazar partout dans le monde entier au balandi émission azui vraiment mais na bango pe ba o ba bunso yi bonzima na sir na maloba ya papa Vincent na porte major ezongisi bino confiance na nzambe bolanda batute pasteur mukuna pasteur x pasteur y baza nzambe te baza Jésus Christ ndio sema kiteza mu maloba papa Vincent asi ke mo ki o esungi bino mingi on est bon parce que la suite papa Vincent un mot de la faire pour la napesi yo merci mingi napesi apôtre major merci ata babito oza bacollègue te mais soko bacollègue parce que toujours prêché yesu moko nous sommes des frères dans le Seigneur akoma dia collègue parce que papa on est plateau moko toza kokambola ne parole awa tosala émission nzambe apambola mingi apôtre major nzambe apambola sœur mami sa mwana na nzambe sera botosi ye na mwana na ye nzambe apambola bango na pamboli mosuni na ngai makibe nzambe azala na ye na pamboli sera henriette na pamboli cameraman na biso tozobenge José Luanda la médo comme la médo amati déjà en tout cas bravo nzambe na pambola ye so na pamboli fibo vraiment nalingaki mingi mwana na ngai nzambe apamboli na pamba na ngai so photo ya Amérique na bosani sœur Mariam na mobali na ye na Belgique nzambe apambola bango et nzambe vraiment abatula maye na bososoli po tosala émission c'est le verbe ekene kaka liboso nzambe apambola biso makela tukita papa apôtre major moi et moi de la faire pour cette émission ya liboso na pesi nanu merci mingi na yo moto osali biso audience oyo ya koleka liboso na bato koprésente mwa moke exposé tokoki kozala nango vis-à-vis ya merci na audience oyo opesi biso papa Cédric lomo valable bakela et permettre biso tokota aussi na bandako ya bandeko partout dans le monde entier balanda biso tomeka mwa moke kosala exposé vis-à-vis ya baélément ezofrappe temps nature na moment oyo nzambe vraiment azwa lokumu napesi aussi merci
na bande konyoso balandi biso partout dans le monde entier na sûr que papa tangi ba kombo mingi je crois que na ko répéter seulement certains noms na pesi mbote makasi na musali na nzambe évangéliste dit pe madame na yo mama nasi mbote na bino na pesi mbote na ma sœur bien-aimée maman Mati pe papa Anissé Eliana bambote na bino pe bande konyoso botikali même si na monana na yote mais na yebi yo na kombo na nzela papa nanga na pesi bino nyonso bambote tolingaka bino mingi tolingaka bino na mote na pesi pe mbote na sœur na biso Iget Simao ndenge papa lobi na pesi bino mbote tolingaka bino na motema mokolo oyo bokoya ko visiter biso na Kinshasa awa na RDC je crois que tokomona nzamba pambola biso nyonso merci vraiment. Merci beaucoup papa apôtre là papa Vincent Makela vraiment vous avez vraiment voilà pour répondre à la question la nzambe nga apambola bino bimali. Merci to comme na suka émission nzambe azwa lokumu bande kono sur la partout dans le monde entier oyo ba préférer ki ba pesa ki tana bango pour na kolanda émission oyo ya mozino comment nga eta ke petit frère Jésus Christ moi na suka ya nzambe le cerveau électronique et le papa Vincent Makela vraiment la pesi bino vraiment merci nzambe azala toujours na bino vous continuez toujours au combat na CLV TV pour s'abonner vous allez toujours rendez-vous ya vous allez na rendez-vous kolo vous allez parmi ba invité banzama za bino na pesi merci na bande bono surtout et la bosanité ndoko na ngai Joba docteur John na président voilà ndoko na vraiment na pesi bino merci bozo na émission ça bino bien na Tony nzamba ko la bino et bande bono surtout famille Makela na pesi bango merci famille Makela nzambe akotisa makambo minene pe ya malamu kati na famille Makela vraiment nzamba pambola bino papa Ferdinand Makela na maman Brigitte kuna na Paris nzambe azala toujours na bino na bosani te bandekone surtout sans oublier la main d'or Josué Liwanda na caméra na bosani te Olga zingi na mwana na ye Bardoel vraiment nzambe apambola bango na bosani te maman Charlotte vraiment maman Charlotte koko na ngai famille Makela maman Blandine vraiment bandekone surtout ya famille Makela Keren Go bandekone surtout balandaka biso vraiment nzambe apambola bino na bosani te sans oublier la reine mère maman Mokondi gentil Ashimaki PC merci na bi ki olanda émission vraiment voilà la reine mère maman Mokondi là où mon cœur se repose là où mon cœur se repose vraiment ils pas na gentil Ashimaki na PC merci vraiment to commis presque na souka et que ça na bandeko so bosa ko sambote moi eu aux États-Unis na Kamanda Patrick Kamanda vraiment bandeko na bolimbisa ngai botala na to c'est Sylvie c'est Arrête Sunda la Belgique moi eu maniembo aux États-Unis papa Basaoula Polo clavier la PC vraiment merci na bosa lite fils à papa Fibo voilà son na bosa na yango na ngaza problème après émission vraiment Nzambe azala na Nathan la PC pas bon débat Nathan Bote papa contre la PC. Vraiment merci beaucoup papa Vincent Tourou presque na suka émission ciao. C'est mamie Bote. Abonnez-vous moi sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV. Vous serez jamais déçus. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. Ciel ouvert TV. Et à la télé. Ciel ouvert, lève-moi que mon nzambe monani loboko na tata esemwami likola balinga bina ye ciel ouvert